Beauté, batata, ba maman, bandeko, ba bonsoir, ba bonjour. Ça dépend erni bokolanda sous les baobas. Toye, bandeko na bino ba ye, ndeko na bino moi ça y est, la danoise na bino ye. Na ye na bandako na bino ba maman, to lam sa conscience, toye na biso solo là. Pour na respect et ba chef coutumier na biso, le sako na ba chef coutumier na biso. Ba yenge da bandeko na biso bundu dia Congo, vraiment to lingi bino mingi. Oh bonsoir, ba bonjour, ça dépend ka erdi no kolanda sous les baobas. Boboto bondeko na bandeko na biso ya katoliko, ba o ba sala ki to tanga, to pesa bango pe ba respect ebele. Vraiment ba o nyonso bazo s'abonner, merci na bino. Bo continuer ko s'abonner, ba ona ba s'abonner te bo s'abonner. Vous finissez qu'à place wana ba komi ko s'abonner ou bien en anglais subscribe ou fini kaka et ça là biso bien ba commentaire na bino eza bienvenue vraiment ezo lam sa conscience ya la danoise vraiment bandeko nanga ba merci belé na soutien na bino ba appel na bino de bozo benga bozo encourager nga ezo salanga tokos en tout cas bo benga bo pesa ba sujet eza bien oza likambu ko bomba te linga pe baninga bala muselango conscience bandeko nanga o eza monde internet ezo kindele bongo natango wakala internet ezalaki te makambo soto banda oyeba te boyoka kaka o babomaki mutu boye makambo banda oleke bele mais to banda oyeba te mais sikoyo to internet ye ezo permettre biso to yeba pona nini to longwa pe na ba criminalité bilo musu bomona ka boye e bibi internet ezo sunga ta muso yeba te kezaka lisumu à partir d'internet tu vois que loko ezali somo a otiki ya bandeko nanga vraiment to na biso ko solo la pona donc na photo bozo mona na cheli bino na ye penza photo wana tant na moni yango etindinga na ya liboso na bino to solo la bandeko nanga to fungola miso bandeko vraiment botala ndeko mobali ndinga zonyo kwama yo ba pasteur bandeko nanga ba pasteur na bosa ekuti kopesa bino mbote ba shalom bisika bizwi bino botika konyokola bandimiko yesu alobi na biso ni tolinga na biso apesa lobi batunie balobi les 10 commandements oyo pesi biso mobeko nini oyo ezali munene na 10 commandements yesu alobi mobeko ezali munene ezake aimons-nous les uns et les autres donc to lingana bolingo bandeko oyazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki tango yesu awa ayaki eloko nini amemeli biso bolingo bandeko nanga banzembo wana ezaka bien lelo banzembo komaka ngwasuma na ngwasuma batu bayoka su ba parole te baozelaka babina yango pe mokili ekomi na ba problème bandeko nanga to solola esala bien bandeko nga na moni photo na lobi mais photo andeni photo fona publier yango pe na sule baoba ndenge ni penza ata inconscience yango bandeko na ngai balobi biloko ebele komela chose aka spirituel. Et bon, ce que l'eau spirituel, il faut pas jouer bougie. Ba tchèyo penta bougie na mutu. O banda kozika bandeko nanga ozozika. Bandeko. Avec les mango ya ndenge nini. Eloko nini oyo kopea okosambela. Ozo sambela. So boye bandeko nanga so ozo sambela. Omoni ke réponse eloko ano ozo zwangote. Ezaka na des problèmes ezo calé. Premier problème tant chouchou ozo sambela bien te. Ozo sambela bien te prière na yo, ko sambela bien te zali amsusu ozana masumu sali repentance te parce que nzamba lingana no repentance. Osali repentance, osengi makila na Yesu et sokoli yo après obandiko
kosenga eloko na yo. Donc repentance eza ke loba masumu nyonso mabe nyonso osala, et puis ntango osali repentance wana tika pe eza te ke osali repentance osengi pardon na masumu wana, après yo bando ozongeli nango lisu, après ozosenga nzambe eloko ndeko nanga ntango mosusu kozela mingi ozozwa yango te. Eloko mosusu mpe ntango mosusu yo ozosenga me eloko wana nzambe amoni ke soki apesi yango yo mbala moko koboya ye. Mpona bamosusu baza mpe so bapesi ka bomengo mbala moko akominika kolalalala bana basi, nzambe alobi oyo deja so napesi ka bomengo esili azwa sida, vomie azalaka ye fo asukaka na ba $100 $200 maximum $1000 okokoma na plus te mpona azobatela yo alingi yo mingi. Omoni bamosusu mpo ozosenga ntango mosusu ntango nango na ekoki te, obien nzambe alobi te ye nalingi akufa pauvre te, nalingi akufa riche, so napesi yango sikoyo aoli yango na ndenge mabe nazela nano akoma ta na ba 60 ans na opesa bomengo na ye, yo bandika kolela kosambela tio ekobaye pamba. Omoni yango siko biso lokola pressé tokomi pressé loko nyonso pressé. Bota mwana mobali wana aza jeune, aza na temps na yake na école atanga akende université ata na Congo wana bato mpe baza na base mpe bauniversité mpe bazosala bazali quand même na Congo toloba te ke mboka mobimba ezaka na bachômeur. Ata mpe soki otangi na yo okozwa mpe bourse, okoti na baorganisme, okoti awa tokoma na internet bato ebele bayebaka te meme na Congo wana okozwa mpe bourse na yo oye kocontinue betude na yo meme na Turquie. Turquie eza kaka te ke mboka wana bato bazokende kaka o mpona question babilamba te. Na Turquie wana okunga na kenda kuna nakuta mpe bakongole ebele bazwi bourse à partir ya Congo bazotanga na Turquie. Na Turquie soko ozwi bourse osilisi otangi bien omomona pe osengisi bourse ya France po basi bamoni otangi bien kuna okotino pe na France pe tango okoti okontinue kotanga na tango mosusu pe ozwi musala à partir ya musala pe otikali ozwi pe séjour na yo ovandi bandeko na ngai. Mais tellement biso bakongole toza pressé tokomi kobisambela sambela na banzambi na banzambe musu oyo nzambe azo permettre biso te. Bino peza bondimi nzambe alobi ke nzoto na biso eza temple na ye. Ale andima ke tokamata ngo totia babuji tobanda komitumba bandeko na ngai tobanda tosololaka na bana na biso tosolola na bandeko na biso. Ba église faut to fongola miso na makambo itali ba église pas jusque là vraiment bandeko nanga bougie banda tchaki na mutu azokozika azotumba nini eloko ni azotumba. Est-ce que ye moko pasteur wana achepe bougie yango na mutu oyo azosambela bino ye moko pe mitumbi bandeko na ngai nazo comprendre te tozo kende ka de pire en pire, donc problème si problème ba pasteur musu bomona wa ba bimisi bato na libanda bolia matiti ba pasteur bato ebele balia ba matiti bantaba bazosubela bantu bazoniata boki kolia matiti yebisanga pona ememela binoni. Ba pasteur mususu na ezaka na Uganda alobi na baninga na ye oyo eza lelo eza fin du monde boya na église boya bapara bakei banani batia essence bamitumba ye moko mitumba te lelo bakanga ye me bantu bakufa bandeko na ngai bazolave bato baservo bokeba bapaster ya malamu bazali ebele me tokomona bango wapi bino ya malamu siko bozomona na te parce que bino ya malamu bozolinga kodenonse baninga na bino ya mabe te po boyebi bango so bino ba pasteur bokomi kodenonse bomona ka pasteur oyo bien jeune garçon mo bwabimi azodenonse baninga tozwa ka exemple ya Roger Baka tala nde bato ebele bakoma kolanda Roger Baka parce que azodenonse misala ya mabe
bato ebele bakoma kolinga kolanda JF Ifongi mpona azodenonse misala ya mabe. Soko bino mpe bapasteur bozodenonse bato wana bozoyebisa bandimi ke mutu aza na misala mabe bokeba ye bobangaka nini bozobanga nini parce que ba JF Ifongi bazodenonse toyoka pete pa bakanga bango baka pe aza kuna toyoka pete o basala esoki ndeni mais bino bapasteur wana bovandi bino ba vrai bolobi ke bino boza ba vrai bozo dénoncer te bovandi ka botika baninga babunga boyeba pe nzambe pa otuna bino. Parce que ça vraiment passé telanga na zui photo on habite photo fona l'exemple na média batu ba mona sur aucune église déjà ba komi ko nyokola yo ba ndi ko nyokola cher na yo ba ndi ko peso ba gilette ko mikata ba ndi ko nyokola yo o tchaba bougie o tungola mai oyo o mela eloko boy o sala boy yo mo déjà ko mona ke lobi église o ba komo nyokola nga boy non nzamba tini biso pa to nyokwa matin avanda kanzamba sala neka batu yebaka bandeko nanga to sana mwana analyse moko moke nzamba asali banyama asali bambisi asali biloko ndenge na ndenge ba fleur ba nini ba asali ba plante biloko tout ban o nani so asali alobaki na ete ke yo alobaki te ke zaki bien mais tanga ye ko sala mutu nzamba lobi ke en tout cas mbaloyo nyoso asala ki se o penza sali o eza très bien. Allez, azwa kaka mutu wana. Allez, abanda ko nyokola e. Achaka ya tumbaka azika ba bougie, mutu alia kasaka ba 21 jours, alia te, anyokola ka mutu ango. Entre temps mutu ango kaka ye wana mutu aza ko louer ye, aza ko bongsa nature nzamba sala mutu azo ko sala, azo ko améliorer ke nature nzambe ezala bien. Kaka mutu wana nzamba nyokola bande ko nanga to réfléchir moi moké mo faut qu'on réfléchir OK pe ba peso eloko mo bo sala pa pasteur olobi na osala ngote parce que nzamba tindi biso bongo te ata bino moko nzambe vraiment tinda kaka entre temps bambisi ba jenaka te bambisi baza bien na mai bazo nager parce que elenga naza na aquarium nanga nga kutu mutu nazo soigner bango nazo pesa bambisi biloko kolia moko na bimisi bango na sokoli aquarium bango baza bien banyama baza bien. Mais biso sikoyo bato o nzamba sali o asepela kina biso akoma konyokola biso akoma koloba na biso toliaka te totumba ba bougie do anyokola biso vraiment bandeko nanga to funto lamusa mayele na biso mona mabakabwa boy yo muto komi dia na ba niveau boy komi tumba boy yebisanga do eloko yo so pasteur akoyebiso sala oko sala akodo pasteur akoyebiso pe no bimaka na bana mibali obani no peko bimana bana mibali parce que ozolanda nyonso aveuglement bozo ko analyser ba vie na bino te eloko nyonso tu ba kotunda na mokilo faut l'examen na censure o lekisi ngo pa na vie na olobi est-ce que loko na osala eza na bolamu nanga eza bolamu na mwasi nanga eza bolamu na bana nanga tela batata musu bamba bana na bango ekufi pona nini banda ke akomaka kolanda pasteur akipa lisu bana te akipa su mwasi te mwasi pa kobaye mwasi pe ndenge moko asokola su basali na ndako malunga te akipa mobali na ete akoma kaka naza mama intercesseuse naza mama mbokami na ngam na sokola ba wese toilette ngam tuna kipaka boy mais ozo kipe bon ndako na parce que église bandara na ndako nzamba lobi pa yo bato mibale misatu basangani nga naza na kati na bino yo de oza na kati oza na mobali na yo oza na yo na bana na ba neveu ba cousin bani boza ndako moko banda na ko bongisa ndako wana po ndako wana eza église il faut nzambe na yo ko vanda wana avant yo kene na ba église bâtiment okende ko bongisa mais yo tiki misala na yo préféré okende ale okomi kuna babandi ko tia bino ba moral pasteur soka na yebite so ba pasteur ngo bazoka ba mate yango wapi babanda ko nyokola bandimi bande ko nga penza bougie obandi ko tumba mutu bande ko nga na yeki kato solola ezaki ka juste na sujet ya nini ya bougie oyo et puis soki bomoni nga na yepa na sana lisolo moko ya bougie wana mais mukolo pasteur mwana betaka lisolo wana nga na zoebisa bino nga na chaka doute na yoka prédication moko epa pasteur Mutombo
pasteur Mutombo na oya Kinshasa na yo kaka prédication mo pa na yenga na tchaka ngo doute na lobi o eza masolo lukuta mais lelo na ko mona ke pasteur Mutombo azaki na raison ezalaki bongo Mutombo o ya kalembelembe bande ko nga lobaka ni alobi ba mama moko boye mibale ba yelaki bango na église kuna bazo koko tambola te ba pandika makolo boye bazo tambola te abi ba mama wana babandeki bakendeki pa babanda peka ko sambela pune pa na kalembelembe sikoyo kande basambela ndenge aka na yebisa bino ozo sambela mais ozo mona kaka makambo na yo ezo simba kate ale mama na msa bionga balakisinga pasteur moko boye ye penga tiko tak pasteur azobenga azoloba ye aza tiko tak bande konangai donc yo komi na yo na yebite okomi ka nzambe ozwi place a bon nzambe comment cause la tiko tak pour no yebike eloko nyoso fo senga na pas Jésus osenga pas ya papa et bon osko yebisanga okoma tiko tak ndeni parce que oko senga pe boy wana nzamba lobi pona mama oyo libala na ena retardango parce que azana munoko makasi so na pese libala siko abando finga mobile na malamu to taye ye nanu ayoka nanu to briser ayoka na ba matea ya mariage si mangala ko pese libala siko ko ya pana yo zuba yo za tikotaki cela veut dire ko pese mobile ki o pese ndoki bande ko mama wana olia kende ye moko te azui ka ndenge za azui camarade ne pas que église o to kende pa pasteur moko azu traiter mama na palobi kape loko na zo bela tika ka to kende obi ke bakena pa pasteur wana ale première nan o boya et comme le kola église et comme le kola nini place ya babenga ngoni et comme le quoi place à maison ya soins de santé soko koti bazui fiche ba pesi fiche au remplir allez au baniko au pesi problème ina yo ba komi allez futi 50 livres et $50 allez ba lekisi bango na chambre mususu kuna bake mona pasteur a ici bango lobby boya na huile d'olive boya na bougie ya mukete bougie ya munene bougie wana mulai boyebi ba bougie wana na kala ezali soki mutakufi ba tiengo 4 côtés siko na mona ba tiaka lisute bougie wana boya na obango bake basombi bougie basombi huile d'olive bake na pa pasteur bakomi pasteur abi bon tour de rôle moko mama na kota pasteur afungoli ye abini abingai mama na msozaki azaki na problème oya memaki muninga ye problème nezaki ke abasoka alali na butu ayoka ka ba mari de nuit ayoka ka mibali alala kana mibali ayoka ka alala kana mibali siko alembi chaque jour ayoka kaka falo amona ka mibali bazo sale ba sexe asambeli ezosila te yango ye amonaki akepa tata wana tata na bien bon yo boy ok allez fungola bo mwasi mama na fungoli nzoto bo mwasi longo akaleso longoli kaso afungoli nzoto bo mwasi apelisi bougie alobi ti bougie ko sila abandi ko tumba ye abandi loba bino ba mari de nuit bokota ka na tumbi bino bani ko la rabo bozala se ya sous les baobab bande ko na ngai mo kopo ti kopo café kopo vin kopo ya vin blanc, vin rouge, et ça la bien. Na ba chef coutumier na biso, lo tokope, lungwi la, moi ma sangantamba, et ça la bango pe tokos. Vraiment, to continuer na biso, bande ko ba tumbi mama wana. Pasteur na zolo bakaka, mari de nuit, totala una buto, totala. Okokota te mama wana zoka, azoka ngam, aikanga kamutema ko gang, ba tumbi ye bandeko. Yo mutu batumbi yo bazwi su huile bapakoli mama wana pasi olia ya ayepsa muninga na epama kokota te makamba salinga kuna kokota te ndaku tula danoise te on a pasteur zo balanga ka longola kaleso na simba mona kole na bilamba to don na ebite oyebi ke mama na ye azo abadika akalobi osalaka effort sinon te moninga na oyo ozwi délivrance moninga oye na ye kozwa délivrance te mama na pe na kati ya motema na alobi pasi onga na moni ye pa kene kaka komona ngo tala baninga nde bazalaka mama wana kota ye pe batumbi ye
ye kuta ya kita la maladie musu ba tumbi ba pasteur andenge wana bazotika pe bango bazotika bango pe bazo continuer église na bango normalement eza vraiment na yebite abi o eza ko abuser mutu na ba poto afu bakanga yoko ba tu peux faire ça bandeko na nga batumba bango mibale siko pona bazonga na ndako bazokoka te pasteur wana abengi bango taxi ezongisi bango na ndako bazokoka te pasi oyebike bake hôpital babombi te ntango mwasi wana mosusu mwa alere ayoki mwa bien ayekosa pasteur Mutomba abi makambo tomoni yango bandeko na nga bosala attention botala bamama biso bazikisi bango na bougie epai ya basi evimbi na kovimba est-ce que vraiment et puis na bosana mwana mwasi wana oyo bamari de nuit wana na butu wana na bapota wana azomonaka bamari de nuit yango ndenge ya monaka bazoya kaka alors c'était kaka ke asambela na bosolo mosusu azalaka asalaka pacte moko boye na mutu ubia bimanga na mobali moko boye azalaka esprit mabe donc asosola kaka na parcours ya vie na ye asala repentance sincère akota na chambre na kanga asala repentance eloko wana bazolakisa biso yango lisusu te parce que bapaster balingi to dépendre na bango mpo na nini bodépendre na bango ale bango bandosala bato makambo bamabe en tout cas bozalaki na se ya sule baoba. En tout cas, na suki na nga wana, c'était juste photo oyo, il fallait to lobela yango, biloko aboye yango biso na sous le baoba, to analyser to yaka to analyser to solo li na bino. Nga pe nazo zela ba vie na bino, bino pe boye bisanga est-ce que ngai na ndenge nga na juger les photos yo. Est-ce que na juger ngo normal parce que eza normal te. Et puis to sala nini pona bandeko na biso ba kweya suna makamba boye te parce que bazo kweya kaka. Malgré koloba me bazokweya kaka parce que basali na nzambe oya solo bakangi minoko bazoloba te soki basali na nzambe ya solo babandi koloba babandi kobimisa bandeko na bango na ke ba oyo bazamisa bato basali na nzambe ya solo te bandeko na nga mokili eko changer et puis bato ebele bakofungola miso vraiment nalingi bino mingi wana ezalaki la danoise mama leki na bino oyo ayaka kaka kolamisa ba conscience na bino vraiment kala te bokomona ngai lisusu nakoyaka kolamisa ba conscience na bino eloko nazosenga bino bopartage kaka baémission ezosala bien bamerci na baoyo nyonso bapartageaka baémission na nga merci na baabone na biso nzambe alola batela bino oyo nana osabone te sabone eza gratuit ekosala oyo eloko te ekolia yo mega te en tout cas au contraire ekosunga yo mpona ozwaka bainformation ya bien botikala malamu na baoyo nyonso balingaka la danoise bagros bisous love baoyo mpe balingaka ngai te ngai nalingaka bino mingi bagros bisous mpe na bino barespect na bino nyonso tu bye.